Banda judo, ceinture blanche. Ceinture blanche. Le combo na bundara ou na autre bajou na bundara na mutoise baga kimaka. Combat wana maître scante a ici ngabinanga. Petit, on a ceinture blanche mais ceinture blanche on l'a tes alaïté. Ma petite ceinture verte na lati. Abinanga na minute wala pour un qui peut pas motiver penga. Abinanga so gagner au ticket na ceinture. Ndé na gagner. Comment va ceinture za 15 jours. Mais na gagner combat wana par chance pekaka. Na tika na ceinture verte. On est peut ça que moi mbuyi mana ba ninga msu ba o bando la sanga shit. Ba 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 ceinture jaune, ba mixer ba shit bando la sanga ko nga longue blanche na komi verte. Ni na komi verte na la ceinture bleue na komi ceinture marron. Maintenant nga leki sanga mbala moko. De la ceinture marron na ba janvier 2015 comme ça bilo moi bon. Mais si on a quand tu à Paris, tu commis un peu à danger, pas un peu à danger, mais tu comment vraiment à danger. Parce que tout le monde a sa maître, tout le monde. Il y a sa macasse, elle a ta ceinture noire, tout le monde. Donc, tu as mis sanganae, tu commis menacé, même si on a médias, on a monté kangio, caméra, kenango, pour la nini, il est à sa maître. Ma vie, on a des collègues, des athlètes, des amis bien athlètes, des compétiteurs, des bundara en France. On a yo vie na bangwana au rôle bani. On a rectifié mon côté, on a bien des collègues, des collègues n'angate. Bango baba voyou. Tu as mon image, mon bandé au circuler, aux qui cédé na cimetière bando kunda mutu, yé na camarade ne ba komi ko bunda liboso ya na enterrement. Après le mois là tu as mon sou image mon boye, yé na botamba simba mbeli, oh kuna lobi on naza les médaillés, oh kuna pas lobi naza les médaillés. Après donc et c'est la moi confusion dans le monde il y a sport en plus na habité ceux qui il faut biso ba oh to continuer toujours car qu'on respecte tout au bang sportif. Bango baba voyou. Na évité marambo ba médaille ba médaille ezakana tatami na compétition. So ba médaille on a libanda na évité mzoza ya libanda pe zakaba pe ba médaille wana évité. Bon ba yo maram na bango na évité. Mais on a besoin na tatami. O ya libanda o babundaki boye bon. Na évité mzo fédération na ngopi ya bitumba libanda. Un chose à quelque part. Côté ba pia ba médaille wana. Netinga sara netinga na mari champion à Paris na junior na mari na médaille de bronze na championnat Paris na mari médaille d'argent na deux fois médaille de bronze na championnat Paris na senior première division na médaille d'argent na 2019 na médaille d'argent na senior na division 1 club notre aussi ça qui 5e na championnat Paris. Il y a par équipe. À part tourner belé à ceinture de couleur na bundango pour la ceinture marron. Na Villeneuve-les-Rois, na mari champion, na ville ceux qui ville crème, ceux qui na genda kuna kala. Na mari champion côté kuna nyonso. Donc bato dans no bundana bangwana o ba nazo longola, na mzu to na boto sous bon la podium, ba ceinture noire. Mais pas mettre bazo mettre ba bien na mettre basé bé na poto. Donc ya tenga moi mzu ba mettre mzu ba mona bien té. Maintenant on y met Kamango à la Mayotte. Donc sous la judoka mettre Kamango donc on mériter largement pas bien mettre. Donc bah mettre basé belé. Nani. Oh bon tout temps ça va bien dans temps à mettre. Bah on va voyou. Pour l'instant moi mémoire est remis saturé. Bah monsieur bah il y a des monsieur Roland. Pour la lilo. La clôture mais monsieur Roya monsieur Roya mais Daniel Lobabou et monsieur Roya na otanga ba komba bato ba ceinture noire ti ba ta ba ceinture noire na otanga ba kombo na bango pe pona suki selo ka suka ya mukie na insister sur wana bene fona insister na souligner on bena insister bena wana sur 100% ya ba jidoko bazara na France ka 2% ba ceinture noire ba otu ba tirer ba ceinture marron. Chers amis internet, na pesi nombo tebisika bozali bozabon en direct ya Flairmont HD. Ya dembo we moment sama ndefa za kamoko na Paris. Le ndebo mona na sanga moto na zale ngambe mobali ya mais tozabon na plateau na biso ya émission na biso ya risque na risque.
bobika risque na risque ezalaka nini. Il s'agit de quoi? Tolobelaka on surtout etali sport. Ezala ya brutal, ezala ya malembe, ezala ya douceur, ezala sport, tolobelaka ngo na kati émission na biso ya risque na risque. Lelo na plateau nde bomona déjà nazanga morote, nazana on a benga moi maître, la maître 200, maître 200, maître 500, donc voilà. Tozana et longo to repartager. Bah sujet o est circulé on a catch à Paris parce que tout le monde est devenu maître. Tout le monde atawa la ti marron, atawa la ti vert, atawa la ti bleu, bango tout comment maître. A expliquer biso ndenge nini et c'est déroulé na kati ya tatami. En plus ba ceinture bala tarango ndenge nini ba judo eza réparti na combien d'étapes na ba diplôme nango na ba compétition to solango na ndeko na biso ya mobali ngana présenter te boso na présenter bolobaki on a côté lié ye moko a se présenter na pesi déjà mbote na ba oya ngai déjà Blanchi Njoza mo konja Givenchy na Paris na pesi sous patron Sams na Lille na pesi ngi na Bwakasa Chicote Brice Bwakasa kuna na mboka Lille na pesi no mbote bisika bozali sans oublier F Sarko Israël donc on est toujours ensemble. Bonsoir papa. Bonsoir mère Dembo Boni. Il y a les gens dans la question. Qu'est-ce que ça? Il y a les gens qui répondre. Mais ça santé. Tokutani santé nini. La santé c'est bon, santé ça très bien. Merci déjà au répondre de l'invitation. On a biso na ndingo komi awa déjà nous en a besoin de se présenter na nous comme on va belio. Comment on a bien mettre des ça va comme sous na bombi po msusu et généo moni yo moko na linga se présenter na ndingo milinga vraiment. OK. Bon, on a bien remercier on ndingo invité bengai. Et ça a plaisir pour la considération. Bon, moi comme on a donc na ndingo ya ndaku Christian Kitoko. Ndinga sport na mwa kumbe belé bani on soit bien en mettre 200 on soit bien en sommet mais sommet ça comme on a joué pas grand frère nanga oye yaki déjà catcher donc abunda catch à l'ité champion elite alors na libaya ba donner bien sommet donc je mon abunda na nzana zo appel libaya bato mona bande ba bien appel sommet ndiko mona petit gala mais kolo na ngwa ali grand frère propre ce qu'on a parlé au linga ba bengo mingi nini mettre sommet ou bien mettre 200. Bon, nous na comment na poto na comprenant judo à poto na préfère bien Christian Kitoko. Bon, ça peut mettre 200 ans na moni mais Christian Kitoko ça la nga bien. OK. Merci beaucoup. On a passé déjà staff ya Bolaima. Staff ya Bolaima maître Botamba Tigo, Pagila Kiste, la personne moto Tigo, sans oublier ma copine personnelle et privée, Aziza ABC, meilleure lutteuse à Paris. On a confirmé parce que la médaille est allée. Christian Olinato Betano parcours vraiment parcours na yona nous au côté dans monde sport ningeni. Bon, on a côté dans monde sport, bon na lagi déjà sur le bilan quoi. Na bunda na balaba na baninga ka ndetu ndo kola. Sur petit frère na ngala ninga yi Malko Baku. Donc il nzambe sia joie ya pe manakimia. Yo tabanda sa judo. Tango sa judo, so ina ndako mona wao, l'autre est prise boy, l'autre est prise boy. Mon grand frère m'a mis sentir à danger. Ah, Pécho, non, il va plein boy. Je me suis au côté de venir mon logo. Dès la longue, il y a côté lit. Pour nous, on va mettre ça 50 de champion lit. Il y a un autre le bas à mettre sommet de sommet en Begolem. Il y a un champion lit, il y a catch. Parce qu'on a gagné la facilité au côté, on a posé déjà club bon, bagarre mettre dans la famille. La coach on a bando ça là, de mettre Toronto. La PCB mode mettre Toronto mettre corona esprit. Next na bilanga petit nanga. Longa na journaliste na balité ba e banate. Côté à judo. Dès je na longa na lit, avant je me suis bossa parler na petit nanga ndé ba uta judo na ba zonga. Na bengi masa moi za ki wana ape judo ka shikido. Akoma pasteur. Mais c'est pas c'est ndé ni ngape fubo memanga kunati. Bon memanga kunanga pe na bando yekola. Le Shikido a même un judo club espoir na Bandal. Tu n'as judo club espoir et pas mettre Escanta. Donc mettre dans la double mettre Escanta et certainement y a un grand mettre. Mettre Escanta, ne ba yambinga pe bien. Na bandi pe ko yekola na bandi ko yekola. Les mêmes années na bandi ko yekola, même année na sala compétition. Dans la salle compétition, si nga una kenda na idée, so na yekoli ba prise wana bimana on libanda na beta on libanda.
nde na koti na tikala ti na tikali pe nakenda na ida compétition te tant tokomi kuna jour mosusu toke combat ya bato babunda toke combat bato babunda tokomi wana troisième combat aza te demain te scante atala bi mais Petro mpe namonaka esprit tokomika mpe Petro bon bazwi ngai bayesingaka na butu wana opese na pese mpe na koti tobunda na gagna mpe ndenge na gagna mpe nayebaka te wana clair obeta lisolo ya compétition na robunda ezaki wana aneni ni pe club nini ane mpe nakotaki na oyeba su te ane mpe na ekimi mais eza na judo club espoir na bandal club eza eba na sinkine mais ezaka club ezaka basé na adula na école bokolo tosala entraînement wana donc na bandaki wana ntina bundi wana ntina mpe na ye poto donc club na ngai yango wana nakota sport ndenge wana donc à partir ya petit frère na nde nakotaka mpe sport sikoyo kotala parcours na yo na ndenge okotela judo eloko nini yo comprendre na judo eza nini bon judo déjà eza sport ya ba intellectuel eza sport ya ba intellectuel malgré bavoyu bakota baillettré bakota mais eza sport ya ba intellectuel honnête na club na biso na judo club espoir mutu to aza minimum diplômé d'état bajudoka tout baza au minimum il faut un diplômé d'état neti namoni moto achapotaka biso kuna Lou Bernice na PCP mbote ya balu ya tisa na IBTP mais judoka tout bunda na 5e bagarre na biso kuna Lou Bernice donc ils ont détenu ni sport intellectuel taka neti nganda bunda njana yi pona ko bunda na zo ba prise da bunda libanda mais na tika na kati imemanga pe na tika na kati na tika pe obunda pe libanda na kwa pula bunda libanda na réfléchir na ko sa moto elongo boya ko emso akokufa il faut créer un problème pour éviter nyonso wana petit donc c'est un sport intellectuel donc il maîtrise des sous ande bala sa biso na judo calme respect à l'autre donc respect entre biso bon na mona makambo ezaka na nsuite bunga na na potoir oya balé pour la bolo on s'attaquer mingi na tapoto on s'attaquer mingi na tapoto siko étape ya judo nde to mona ba blé ba pembe ba rouge ba orange ba noir oyo expliquer biso nini ezaka nini ba étape ba classe to ezaka ba fonction bon judo eza na du soko koti on a débutant ceinture blanche voilà so ba shit voilà pour la montrer surtout à rolata na ceinture blanche pour ça débutant muté ba ne shit ceinture liboso za ceinture blanche ya bato bazo yekola ceinture blanche ko mi ko ba moi muké recyclage salemi au legi moi jaune soko legi jaune si mami ko legi jaune ko mi orange au passer ceinture donc ça le examen voilà c'est là on yo kanga ko yebi nini osali nini boye mettre la bino a pêcher au ceinture. Donc, si vous avez ceinture blanche, vous avez jaune, vous avez orange, vous avez ceinture verte, vous avez ceinture bleue, vous avez ceinture marron, ceinture noire, vous avez passage dans la fédération. Vous avez un grand maître, vous avez bimingi, vous avez un talon de kata pour appeler ceinture noire. Mais, maître na yo pe na club na bino, vous avez la ceinture blanche, amoni. Ozo kangamakambo rapidement, ozo yeba rapidement. Akolo ngope ceinture blanche comme ça ceinture verte. Ana pouvoir wana. Neti ngai na banda judo ceinture blanche. Le combo na bundaka ou na autre bajou na bundaka na troisième bagarre kimaka. Combat wana maître scante ya bisinga binanga petit. Ozo ceinture blanche mais ceinture blanche on l'a tes alaité. Ma pesa ceinture verte na lati. Abinanga na minute wala po na MC qui peut pas motiver penga abinanga so gagner otike na ceinture nde na gagner comme wa ceinture za 15 mais na gagner combat wana par chance pe kaka na tika na ceinture verte on pesa ko mo mbuye mana baninga msu ba bando la sanga shit ba 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 ceinture jaune ba mixer da ba shit bando la sanga ko nga longue blanche na komi vert ni na komi vert na la tête ceinture bleue na komi ceinture marron. Maintenant, les gens sont mbala moko. De la tête ceinture marron en janvier 2015 comme ça bilo au mois bon. Quand même on a l'expérience quand même. Mais dans cette compétition, dans cette compétition, je pense 5 ans à Kinshasa, il y a compétition. Nous avons une attente à Lukunga. Nous avons 5 ans à la compétition qu'on a dans Judo Club Espoir. Si on a voyagé dans les Poto. Si vous avez la différence, il y a Judo.
ndenge esalamaka na kini na judo ndenge esalamaka na poto par rapport baentraînement bavie na bango différence ezalaka nini? Bon, différence ezalaka ke awa ezalaka organisation organisation mogo ya liboso na yaka ntango na ye poto mogo ya liboso nasalaka entraînement ezalaka na Rouen na ye kutu na ye mpo bayesenga na meka soki mpo ezala soki oye club bayeso osala essai yo meka so omoni osepeli nde oluki ndeni osala inscription ntongo na ye omeka bapesinga kimono bayesinga keye na vestiaire olata kimono ngasa motema na kame vestiaire bozwaki debika vestiaire ezala mpe bajoueur ezalaka na stade te na judo vestiaire ezala te tochange bilamba kaka wana libanda tolongoli wana libanda tolati wana libanda tosentraîne tozongisika bilamba wana tokei nde na koti nasala entraînement donc kuna eza organisation mboka mpe eza développé bana makambo ebele mais bajudoka haut niveau basalaka bo bafaveur ebele na l'état ya awa mpo azala donc azala constate na eloko oyo aosala koya deya mutu moko soki ana problème ana bana 5 ana mosala te donc akosala sport te pofa luka bana wana balia mais bawa awa omona bamosusu basalaka na SNCF bamosusu basalaka boye mokolo osika sport akokota na mosala boye donc nyonso eza tracé donc aza na tante ya kokanisa makambo mosusu mais oyo biso tozalaka na suivi te baathlète bazalaka na eloko te il faut asala kayu ntango osala kayu wana moyake ntango oke entraînement asala compétition baere ekomosala défaut na baage ekende ekomosala défaut donc a eza bapesaka moto chance bapesi moto encadrement ndenge nini donc baopousse okende na kongo bapusaka bato te yo moko na ndenge nozopotana nabunda kutu komba mo une fois na kini tobunda na 20h mais nalongwaki na sala pesi nalongwe na 18h30 comme ça so oyebisaka na heure opema après na 20h na ye suki obunda donc différence eza makasi entre kuna na awa baorganisation basuivi nyonso twana nyonso ezali donc neti na kongo ozozwi dérangement famille na moto faut oza charge donc club ezolo te bo club eza mbongo te famille na moto oza charge mais awa baassurance moto nyonso ana assurance na ye ata kuta assurance so obukani munanga na droit il faut atraiter yo avant tout santé olobi makambo ya assurance ya bajudoka yango olobaka kosomba licence esa ou pas o licence ndelo mosusu bon licence eza nini eza lokola kokota na club kozala reconnu mais baclub eza na baassurance mosusu mpona baathlète bon baclub oyo eza organisé eza na baassurance mosusu mpona baathlète ndenge nini soki azwi dérangement il faut osala suivi soki asali boye il faut osala boye ata yo moko mpe mutu na ndenge apoto mpe osala baassurance na oti ozala makambo nyonso obeli ndenge olandela boye na boyeboye mais tout ça na kongo ezalaka te sa kongo so obeli wana mbongo te bon batiki okufa. Merci beaucoup, Maître Aidé. C'est vraiment photo solo là parce que photo solo là, ils ont occasion. Ils ont vraiment tous l'un des judokas où à vivre à Paris. Mais si on a catch à Paris, tu commis un peu à danger, pas un peu à danger, mais tu comment vraiment à danger parce que tout le monde a sa maître, tout le monde. Il y a sa macasse, elle a ta ceinture noire, tout le monde. Donc, mutombe la masanganae, tu commis menacé, même si on a médium, on a mutaya kangio, caméra, kenango, pour la nini, y est à sa maître. Ma vie, on a des collègues, nayo, athlètes. Des benga athlète ba compétiteur ba bunda en France pona yo vi na bangwana au rôle banini on a ngana rectifier mon côté on benga ba collègue na ba collègue na ngate bango ba voyou tant yo yé na bara muto mbela masanga na yi tant yo za sportif muto tanga moni yo yi face en assurance qui a nana sportif mais même sous danger commis sportif à protéger nga oyo ebindeni ya ko défendre ndeni osala mo mouvement mais tant yo komi ko tia bato wana danger yo za sportif te yo za voyou yo za bandi il faut bakanga au carrément oza muto za pemi na bato te pourquoi ba menacer bato pour rien te so muda menacer oza la droit osala ya ko se défendre mais yo bando yo menacer bato te en plus sur 100% ya ba jidoko bazana na Paris ben la France ya ba congolais sur 100% donc la Goloba, 2% bas ceinture noire. Donc 2% bas ceinture noire. 100% mon abaji donc bas en France 2% mon bas ceinture noire. Bah tout bazana bas ceinture marron. Bas ceinture noire té.
C'est-à-dire, au même où tu es au Congo. Alors, par exemple, na Congo, ceinture noire 5e dan. Dès qu'il y a ma Congo en France, bah dan na yoana ceinture noire na yoana et quoi na mai. Donc valider en route na. Bah ils ont reconnu ah tu peux baby que africain bah ta mafia. Pe belé bazara ki awa au moins na ceinture na premier dan atini mu na Congo kuna ba mettre na ba saili mu kanda ba signer ba matisi ya komi deuxième dan ayi na France on a komi deuxième dan. Surtout mindele ba opese bilo ka ba deuxième dan na sala katabu ayebité. Bah comment comprendre ah bateau ba bata lokuta. Makambo eboza eza logique de carrément mutu so uti mboka wana kuna ba Afrika yawa ozongi ceinture maro bandeli bakata ba peso ceinture noire awa so batu nyonso yo mona ka wana o ceinture noire na sur 100% ka 2% ya ba jidoka ba nga les médaillés on nga la so ba médaille belé na habité différence za ba médaille na ba compétition ndebo bundaka wana ba bénéfice ba bazwa bénéfice nini ya ceinture to ya ba médaille. Bon, ceinture et bazoiront la compétition. La compétition bazoir médaille, bazoir titre. Ceinture bazoiront la passage à ceinture. Mais si vous bateau sur le ba médaille wana. Ba médaille on bazoir qu'on ah on a pas tout bien en Afrique. Tu as évité pour nga yebi na yebi na ba bon bateau bazoir médaille na yebi na ti mettre Kamango. Et Mike mettre Kamango. Donc na habité na Lobani super judoka azoba titre na mboko donc même de konanga pe Kalonji à l'équipe nationale na PCB coach international Dadi Bakoen Mbote coach international au Kamba ba jeune ba biso to azo Kamba Kalonji pe na monaka bi mari 3e na championnat d'Afrique ayaki na médaille na monaki azo na médaille félicitations. Mais si vous bateau ça va médaille on a besoin de médaille en ouais. Parce que moi là baba bundaka net dernièrement là auto mon image moko bande ko circuler oza ki cédé na cimetière bando kunda mutu ye na camarade ba komi ko bunda liboso ya na enterrement. Après le mois là to mona sou image moko boye ye na botamba simba mbeli o kuna lobi on naza les médaillés o kuna pas lobi naza les médaillés après donc et c'est la moi confusion dans monde ya sport en plus na habité ceux qui il faut biso ba o to continuer toujours car qu'on respecter to banga ba sportif. Bon na habité marambo ba médaillé ba médaillé ezakana tatami na compétition. So ba médaille on a libanda na habité mzoza ya libanda pe zakaba pe ba médaille a évité. Bon bah il y a un bango, mais évité. Mais on a besoin d'un tatami. Oh libanda, oh babunda qui boue bon. Na évité une fédération na ngopi ya bitumba libanda. Même chose à quelque part. Côté papier à médaille wana. Fédération libanda soudé. Fédération la mo libanda zarate. Mais là il évité. Soki mutu ala azo bunda na balabala bia médaille. Msusu ya libanda pe fédération ya bitumba libanda. Ya bagarre de ripe zalaga. Bape saka ba médaille libanda wanga ayebite wanga so kutena bango tuni bango ba médaille o bozaki wat bonga ayebi na ngate ngayebi ka bazwa na compétition côté nga ayebi yango siko yo neti na part na yo ba makamna so to monaka ba judoka na Paris vie na bango nde ba vivra ba vie sociale to longola mama ndele na vie sociale en tant que ndengo za discipline za la discipline ya judo rolo ba nini par rapport à makambo to monaka wana. Pourquoi reprocher Bangoni? Parce que il faut le bas. Bon, on a reproché Bangote. Bon, soit reprocher Bangote ma baie. Donc, il faut le bas. S'il y a quelque chose à parler, il faut parler. Pour na bisopé. Moi, sur le lobby, tu as reçu mon souvent le même balai, mais ça te commis déjà. Bon, le bélo, au manque, il faut battre un peu bazon en anding à discipline. Pour bisopé, tout le monde se sentir à danger. Bon, il y en a le bit. Batouan nyonso bon. Batouan nyonso. N'est bazana mzunga là. Na moi na muke par rapport à Bango nyonso. Donc, bah il m'a remboursé ça là. Ngana opesa ka conseil na batu tout ezaka ba menacer na judoka buena boye qui na commissariat funda muta menacer ba kangaye ba che côté ya ba ninga na yo bazali ya batu ndenge wana na prison ba vanda kuna to ba mikolo nga conseil ba oni so na conseil ba mona na manquer ba respect bien le mabe na comme mona bango to mona lobelo wa lobezate. Qualification judoka qualification. Mais nous pas à la judoka, il faut ça la judo, to sali judo, aux olanda ba norme à judo. Judo tinda mutabu na la balabala te.
judoka ba intellectuel baloka ba basketteur baloka ba yo mona ba trésor pour tout ba bunda na banzela mona ba ngoza eza sport ba judoka comme ça sport na bango le sport mo eleki ba sport tout nzone ba saka judo lo wa mtabita tennis bo saka sport mais na mona ba tennis ba kanela ba tout te ba taekwondo kutu donc bango baza ba tout mo respectable na mona ba bunda raté ezaka ba judoka ba saka makambo wana donc judoka da mutu yo a défendre ba faible attaquer ba faible te a défendre ba faible so yo mi ko attaquer ba faible o mi ko nyoko la bango mais bon c'est pas na sécurité so ba moni yo mi nyoko la bango bon ce que de la mutu au entraînement na kimono azuka veste nicolatier na kaneti akomika wa kocha bimi atemi na nganda mo wazomela na veste ka ya pamba ewana eza pona kulakisa bato ya za muta makasi eza autorisé ou pas que mutalati veste na nganda asimbi kaneti akocha bimi bato so mona ke wana lati veste ya bajidoka mais oye na veste ya jidoka na nganda kosala nini veste ya jidoka esuka na dojo bien la compétition sikoki obunda ntango osi solongo yango gumbi otina kata saki ezongi na ndako iyaka na nganda te na ngandera na ye na t-shirt boye bien na ye na chemise nde na ye na nganda na ye omila na ye olia te oyo oye na kimono bon msu bajidoka msu basale na bango sport ezala na nganda nayebi te po msu bayaka obunda na nganda msu baka na tatami mo na nganda bayaka obunda nga nayebi te mais avo poser question na ye nabeta nde se te sur 100% ya bajidoka congolais bazaka na France awa ka 2% mutu baka ceinture noire ka 2% bato to moni wana 98% bana ba ceinture noire te pe somme da ceinture noire mais ana poto so ba ceinture noire ba pesa mutu document ozo la seke moni yo da ceinture noire eza na papier nango yesu oza na papier nango te neti ngai na esa kuna lata ceinture ma na 2015 na 2015 tina ye poto na tiko sa pas la ceinture te même club nanga ba forcément la ceinture ma ya forcer na ndo ya kana ceinture blanche ba forcément tu ya forcer neti coach nanga ya mwasi Elodie yeko tubatinga pression ne na septembre ka to zonga il faut ça passer la ceinture c'était année on a osala mais année on est na osala bon eza ngo te so la ceinture no ando liba na makasi te eza na bongo te ancienneté eza na okage no ozwaki temps na yo osali sport na yo au passer ba ceinture na yo ça rien à voir na geno sur la ceinture no oza makasi non netinga na saka netinga na bimaki champion Paris na junior na bimaki na médaille de bronze na championnat Paris na bimaki médaille d'argent na 2 fois médaille de bronze na championnat Paris na senior première division na médaille d'argent na 2019 na besoin médaille d'argent na senior na division 1 club notre aussi ça qui 5e na championnat Paris il y a par équipe à part ba tourner belé ba ceinture de couleur na bundango pour na ceinture marron na Villeneuve-les-Rois na bimaki champion na ville ceux qui ville crème ceux qui na genda kuna kala na bimaki ba champion côté kuna nyonso donc bato na ndo bundana bango wana to ba nazolongola na mzu to ke na boto susi na bona podium ba ceinture noire ala ceinture marron leti na 2018 ba yamba nga na mairie à 14e et pas maire à Paris 14e madame Karine Petit a yamba nga remettre un diplôme il y a mérite na mon enveloppe na médaille d'argent ouais c'est combien te mais ça salaire à moto baloba te bon ça salaire mais ça prime moi encouragement pour basalaka chaque année na ba arrondissement za mutu azosala fierté arrondissement oyo basala cérémonie bapesa bon ba quelque chose ndinga ba pienga na 2018 ba pienga moi quelque chose na donc médaille officielle voilà congolais moi azala ngote kwa suka ezaka nini organisation ya mairie mutu ouais organiser club na club oya na athlète na ye na résultat ya athlète na ye yo sa gini na saison oyo
obunda ko gagnaki nini osalaki nini osalaki nini bon na niveau yo bundelaki to pe médaille de bronze na niveau ya saelaki to pese argent na niveau okuna et to pese or bakaboli mutu na mutu na ndenga musala na ye. Merci beaucoup là vraiment toujours commencer au combat na maître sommet vraiment maître Dessa toujours commencer au combat pour on peut s'emboter déjà Cortel Mississa qui est derrière notre caméra Dipuron Chungura poids lourd donc on est toujours ensemble le même moral Patrick Ferrari Patrick Iponi Japon Lumbi Kaichi Manga boss Kaichi Manga boss et Okani déjà donc ma question comme déjà avant dernière question na biso sélection il y a équipe nationale ya Congo. Sélection équipe nationale ya Congo. Ouais. Et c'est ni. Ndenge zalaka équipe neto mona atala ba football. Mona a championnat Europe, championnat ya Coupe du Monde. Après mais siko pona bino ba judoka pona obunda na championnat ya Congo et c'est ngani. Mais pour tout le monde ba kombe ke ba bunda. On tient l'équation. L'équation te un mètre dessin. Faut expliquer biso te ba ngana tu vas éviter. Bon question de sur l'antenne émission oyate. Émission oyate. Cocktail mais c'est ça là. Mettre cocktail, mettre blessé à Ozela. On a mettre mais on a senti la zone il moins vite ces zones. C'est bien. Bon, l'équipe nationale ils a le droit à foot. Bazora moto yo bon, ozo ça comme la club na yo siko bundaka. Au bundaka bien, au sala bien, l'équipe nationale les bengi oye na compte mboka. Oui, na compte mboka. Bon. Ngana yebité, il y a solo et na Congo bien ou ça ah. Championnat du monde, il a réagi d'eau. Quand ils ont réagi d'eau, mais c'est que dans l'équipe nationale, ils ont la côté belé. Tu peux ils ont la barre au babunda AP A. N'est pas sélectionné. Il y a le droit na balle. Bon, on a un club nanga. Na bunda championnat, na bi champion. Dadi Bakoye na ina ba athlète na ebongo. Dadi Bakoye na coach équipe nationale. Les jeunes maîtres, na coach équipe nationale. Il y a biso ya Congo. Il y a biso ya Congo. Il est pas sélectionné. Parce que ngana oyebate il faut tout na coach. Mais les athlètes, il faut comprendre qu'il y a un bundi boye, na forcé net na niveau boye, l'année prochaine la Coupe du Monde, on appelle la Obunda. Bon, net ngane na bon mucho na bunda mucho na bundi. Bon, eza quand on appelle ça par exemple la foot na club na yo. Ozo bunda, ozo sala makamba kitoko. Ozo beta titre ozo kota. Équipe nationale na yo autaga mwana wana asa musala kitoko obunda o gagner to bengi faut pas ça mukandati pour club nous tu faut libérer pour zo appartenir na club il faut ça mukanda maître ya mwana ya mutu wana pour faire coach na ya club il faut yebage ba bengi ekuna ko yebage lelo soka zate ana responsabilité bata kuna soka zongi za responsabilité na nga entraîner na club. Donc etambola bongo so le coach ba palma ozo coach bilo rebele nde ba ozo kuna nke kuno bundo défendre mboka na yo mais ba tumsu baza wana bazo bunda bazala ba poto na omona bona poto basala compétition te na moi côté basala compétition na poto te ba msubi basala kala basala la bon souté et ça les mana on ngwana donc bundi kitoko na club na yo batindi okuna osali pe musala. Donc aux autres mais on le coup mamboka. Banda yo en France vraiment. Nandé banda yo en France ningo monde ba championnat du monde ndenge uti ko leka. Pona yo ozo mona un peu quand même on dirait mafezo salama. Ou pas? Ah bon ce qui mafezo salama moi na ko lobango te po eza makamandako. Te makamandako mais so bon tol ba contre molema. Pour yo s'entraîner chaque année o na ba médaille de bronze o yo mérité malgré la France mais na kacha mboka na yo o mérité yango mais quand même il faut sélectionner une équipe. Et bon eza mususu bato bazaki wana basalaki miekenga. Mususu basalaki miekenga yango coach bakoyi na zwaki na obango. Bon tout nanga pe ezali. Même so mona yo mo biki ba bundai te. Net na judo pe na France. On a deux catégories de judokat. Il y a des locaux et des professionnels. Les locaux, ils sont awa, abundi moi, oni, abundi moi na 94, ni waloba na 4, abundi moi wana, abundi moi na 13e, abundi moi na 20e. On a des locaux.
Voilà, le professionnel est Bali. Voilà, il y a Tunisie, il y a Japon, il y a Brésil, international Bazali. Donc ils ont des mois. Le monde a judo vraiment ils ont bon. Mais ils ont des mois. Attends la balle ils ont des mois. Badaba Vita, na badabeta na Angleterre, baloko na ba professionnel. Ils ont des mois. Je vais comprendre. Mutabeta en Vita, mutabeta en Angleterre, baloko na ba professionnel. Te ka mutabeta en Angleterre, il y a ba club anglais. Nati ba nati ba nana baruna na ke kuna Angleterre na ibisu mutu Kongola beta runa ti net na Porto Chancel Mbemba ya professionnel so ba beta na ba vite na ba imana ba loko ba suka na ba kuna ba beta na ba lote et pefkin la foot ba suki na bango nde pesa pe na judo. Donc suko yo pona yo suko intervention na nini par rapport à ba maître ya couleur au ba cha désordre na racha Paris nesa giyo bateau au baba au des zones à Paris dans la tournoi pourquoi je bien pas mettre pourquoi je bien pas mettre parce que tout le monde a musola tiki mona le big ngaza maître naza sensei naza catcher naza super liter bani déjà catch za sporté tire là aux sporté muto so mona ba catcher la mettre course catch za divertissement et ba yoga na rato bundanga na suka ngam na gagner ngam na osala bu ata na États-Unis ba yoka na bonbon ya na bonbon ya divertissement do ba yoka na bango sikoyo ba oyo zolo ba wana ba saka mobulu ba saka désordre emsu ki mettre na ba lo ba emsu za ba sirino na bango emsu za ba sirino na bango emsu a sirino ma mettre emsu ba ka ba mettre avocat mais ba mettre judoté pour la judo ba saka ba désordre muto sa désordre muto saka désordre so moni yebisa mettre descend le bagi boza ba voyou ba voyou ba mettre té ba voyou tout simplement ba voyou voir plus ba bandit bandingwa. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Tokomi na souka vraiment il y a émission na biso. Merci vraiment moi éclaircissement oyo parce que moi flou c'est zala qui mena bige première émission zala mais deuxième émission na bige to décortiquer les sous on va les ordres de marquage sont remplacés par les zéros. Donc on remplaçant par des zéros. Un mot déjà pour na club na yo club oyo bundara pour na habiter ceux qui ba soit s'intégrer kuna pour na biso to banda judo et ozala ndenge nini vraiment donc voilà. Bon, pour le club, nous avons licencié dans le judo club ANDS dans Paris 14e. Donc, juste non loin à Gare Montparnasse. Nous avons avant d'appel la 14e. Nous adhéré, la licence dans le club. Porte est ouverte pour nous tout. Tout sangana. Nous avons tout calme. Nous avons sport. Tu yo no banda moi sport et salope bien oye kuna to banda malembe to santé na to kimia mais à part awa na judo ya judo club espoir olympique na Kinshasa na bandal donc le judo club espoir olympique na bandal est pas maître Skanta double maître ada maître judo a avocat moi déjà maître déjà avocat so yo yandeni yo tangate yo sa mobu na club oyande ni yemo avocat yemo avocat ayebisa biso okoki entraînement mais ki entraînement pour la debiloko prière na classe na musala so kimi OK oyi entraînement pour na bongo tango oyi biseke no mettre na ki na classe mettre na ki na prière mettre na ki na musala alors ba AIOT ato reta kota bo travel wo kompe na suka bo travel bo bokata alors le belo ote mais la PCP le roi na le club la PCP Lou Bernice Mbote Lou on a eu 5e combat na bosanité maître San Miguel Sanchez maître Samuel Bouande Mobate Limboka 006 ya yo yango yo maître Bamadou Saga Mbappé à judo pour tous na bon le roi maître na ko bien ki bien arrivé petit Beni Mamadou judo wana biso bon ada leki papa na biso yim to sa musana mboka mini na mikolo tout yim to beta batukuna premier bagarre Beni Mamadou tous allons mettre Zaba matraque jambe 4e bagarre bandal tous allons bangonio soit la club nabiso mettre Emiraf te dire la judo donc voilà donc bandeko na club donc sala na yigula chi na pusana moi na so Beni legi nabiso to là so te entraînement il tape ça entraînement moi je dois venir mais
te capitaine à ça mais petit le roi ça na moi ngouya ou le capitaine moi paiement moi ni bon pesaka il me donne un peu entraînement tous les jours so ba mettre ba été il me donne entraînement moi mettre ya ga na mettre ya ga pesi moi bilo ga baxi moi ba ra mi kem ki bonksi biso bi taper ça entraînement wana judo club et sport olympique na bosa ni bete na bosa moto na mettre courant za na rata poto mettre courant électrique mettre courant électrique à souka na pesi mbote pour deuxième combat na bunda to na gagner combat na gagner na chance deuxième combat to bunda nayi a gagné anga to bunda nayi na souka mais na zo revanche na bete na club na bango na naïta na beta kuna na miso mettre César donc mettre courant ya yo yango na pesi mettre cocktail mbote mettre blessé na quitter température na pesi mettre cocktail yaye donc question sur na obesa na tika ke suka na suka na biso so linga ba musicien so linga ba musicien ba musicien ba ndeko na biso maria ba kula bo ba limi ba ndeko na biso donc ce qu'on est la rancune na ba maître na ba judoka ba maître na ba musicien pour moi la maître moko boye a commander au micro a finga na ba musicien maître finga ba musicien neti ba maître bon biso to ba sportif au moins intellectuel to na moi chikpo na ça 2 ans na IPC université protestante au Congo na ça l'économie kuna donc na ina ba président Enzo David Talaja to ina bon kuna ya déjà na classe ya likolo par rapport na biso mais to zala kuna bon ba to ba so na ba musicien bon et ça bango la ba mandian ba ministère ba maître wana ministère na senga ba politicien ba maître ba ko landa ba ministère ba mika ba yimba ba boka bango yo mo ba ko ta confiance bango na bango pour aller te mettre na ministère bo wila ligamu na mo ba mettre nyonso na mo na bona na Instagram de ba cha ba ese matana na Facebook na azoka 30 minutes na azofinga kala so bo landela amsusu yena musicien wana ba tikala ko consolater ba tikala ko zata contrat monter mais au moins la ba insulte vraiment te sumudu so ka to insulter ça eza juste éducation eza juste éducation bon ko finga pesa na âge ko za na ba 16 ans au finga batu mais yo so ko na ba 30 ba 40 au finga batu c'est grave so hôtel ba anoni ba finga batu eza na éducation mutakola ki nengwana mzwa ba msuba ba ko na zando ala na libanda donc mais ça ne ko finga donc wana ko lobelo eza ndenge na bango ba changer na bango ti ba ben variable va changer la bande voilà bon merci beaucoup on a personne maloba suka vraiment ndé tout le monde la évolution ba judoka ba sportif à l'exception des personnes na mutro monde que en tant que judoka zo mériter na ba respect na ba valeur na donc qu'on a tenir qui monata na tatami et nani na tanga mutu moko kaka pour ba judoka ya respect basé belé moko kaka te moyen tanga moko ya te so la moko la charité bien ordonnée commence par soi maintenant le bangai ah ben oui attends on faut défendre on suit quoi non le banga non défendre na makambu tout banda net bana chama ko na poto iso mo na ba na zo bunda jamais iso mo na zo kabla ta bien na zo yiba mo eloko mutu te so la na ina na bana na melo na sombi na meli na bimi na gendako pe côté onyoso bitumbe bimaka ko mona makolo na ngate non ya nangati mais ba mettre bazo mettre ba bien ba mettre basé bé na poto donc ya tenga moi msuba mettre msuba wa mona bien te na moni mettre kamango ana mayotte donc suka na jidoka mettre kamango donc azo mériter largement ba bien mettre CD donc ba mettre basé belé nani oh bon tout temps ça bien na tanga ba mettre mutam no tanga na bani na ngana kena mettre kamango kena ke malé mettre nani drapeau blanc maître Ngambe Golem maître sommet des sommets donc mundali boso l'accent ndi basara mouvement Ngambe Golem grand frère donc maître sommet Ngambe Golem donc maître Johnny Motandi ya yo yango na vie donc il a zo mérité ba benga et donc super maître ba maître Lebo ba Ali Patrick Lebo maître Lebo Ali a metté ba benga maître ba mettre kalongi azali mtukutu
coach Bakoye na bien espoir du peuple azali ye moko pe entraîner coach Bakoye na zo mettre ba benga ye maître nani susu na zo mona susu te moi sauter na de otude te na okanisa ba oya malembe te ngana de so ina de te ngana na oyi mi de na ba oya na bon ouais, bon. Bah, maître Claude Kouloulou, maître Claude Moumba Jido, maître Nani, maître Beng Lelo, donc voilà, bah, grand maître Beng Lelo, maître Pachito, Bazawana, bah, maître Nani. C'est là comme on est Kimingaï, comme on est Kimingaï, c'est que nous sommes Djidjimo, toujours là pour encadrer les jeunes. Moi, le bar, Azawana, moi, na épée. Maître Nathan, donc champion Nathan, vient à eux à pêcher au mbote, donc bah titre belé, champion Nathan, donc bah maître Baza et belé, voilà, tu fais tout ça là, bah mettre à poto gaga. Et bah mettre à King, à King, mettre à judo international, à King. If Mbeli il paraît qu'à judo ka. Bosani, na pesa pour un fanatique naï, on a l'ingana tanga, na fanatique naï numéro 1, maître Popo le Misenga. Terminator Saramagnan en Brésil. Le seul judoka congolais a gagné les Jeux Olympiques. Hier. Na pesi mo te mettre siga ali pour te utane na beau marché. Ouais. Na pesi mo te siga ali, na pesi mettre mutu pas mettre ba bengi mettre Toronto en Bandal, mettre ya corps na esprit. Mettre Samuel Bouande, Sanchez, Morote ya Funa, a mérité ba bengi mettre. Bon, pour l'instant, moi, mémoire est remis saturé. Merci beaucoup. Là, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais mais des blessés cocktail. Ah, cocktail, c'est pas comme les autres. Si on a Cortel, on a question par rapport à Cortel. Vu au Cortel à Paris, il y a Bitumba, il y a Omenasara Saper, il y a Omenasara Bar pour nous vraiment conseil européen au ni pour na Cortel. Au final, il y a un restaurant à Mbutalombi, donc et ça la Toroté. Quand il y a un autre lobad, na sola guinée. Il faut le Cortel, telle ma caméra le bas Cortel. Quand il y a un autre lobad, mettre Cortel, so mangi ba vena yo, moule indro ka ba vena mba côté là. Nous avons vu un boy, donc mettre côté de sola guinango. Et c'est un mec de la Chine, c'est Marambutu, c'est bon. Il y a un Bakala, tout à Liboso. À ce moment-là, il y a un match. C'est au calme. Nous voulons un bon. Après, mettre un sang au sud. Est-ce qu'il faut un entraînement? À Zongeli, on va Yumato, à Zongeli, on va attaquer athlète. À Zongeli, ça compétition. Compétition. Ça compétition l'année prochaine. Okay. Merci beaucoup. Moi, c'est tout. Batambote Wasili. Batambote Bali. Ma mère, moi, Lifanto. Moi, Bali. Famille Aligo. Grande sœur Popo et Nathalie Strech. Anna Katakin. Laurence Motandi. Grande sœur. Grande sœur na Plaisance. Clarisse Kenga de Bruxelles. Azawana maman na Owen. Nsigi wana. Grande sœur propre Mireille Mabé Sobu. Yana Pisa Mechola. Azawana. Donc père nanga pe kitoko Laurent. Pour comme na Christian kitoko Sengi. Père nanga Laurent kitoko Sengi. Na tiki na siki pe mère nanga Brigitte Mokopo soi, mère Bita, noko nanga Oscar Munzoma pa. Donc bango toi donc c'est l'Oscar grand frère propre Mr Poutine. Toi na Olympia, Kalamingi. Toi na Olympia. Donc Poutine tozana, grande sœur propre Gisèle Kamango. Mobali a moi si à bof nanga et qu'il a Kamango donc longue vie nabino Moussa Gitoko na bossa na IP Dragon Rouge mode pela tonton Lokombe donc il y a Jidora Makas Dragon Rouge na bossa na gi donc ba ninga ba belé na bossa ni massa nga joyeux anniversaire na anniversaire ezagi dimanche Maréchal ex Rabat Tremo fight mo konzina ngai na bossa na gi anniversaire les joyeux anniversaire na bossa na gi pe ko pesa fe na avocat Bogas Batavu donc ya yo yango na para petit na yo Vechiko Sungochima ya yo yango na excès Tavier F Sarkozy Israël na besoin mot de trop donc
namoni na ba ça 2-3 personnes pour tout clôturer mais ba mettre ba réclamer belé bon na bosani de masana ngai na partir à balégué belé sommet va mettre la prochaine émission ba internaute nous surtout na sabino que émission o ezali à risque tout à ko ya malelo mettre 200 les sommets des sommets donc to comme na suka ya émission na biso na pesa mbote na o ya ngai o ba sungara nga ba soutenara Flairmont HD Blanchine Zoza Mokonda Givenchy à Paris patron le patron vraiment Sams na Lille Ngina Bouakassa Chicote na Paris Brice Bouakassa à Paris et na Lille F Sarko Israël donc sans oublier Patrick Ferrari Patrick Ipuni Japon Lumbi Kai Chimanga Boss restaurant Boutalombi Papa Lombi na peso ambote Sigo Zali Dragon opération Dragon na peso ambote Maître Cortel Mississa pas comme les autres babi tatami toujours na bosanaki Maître BK yayo yango na Maître BK na bosanaki Maître Sato Neymar yayo yango wana donc plafond na ibité dana mais plafond vous avez les jours wana tu na ibité. Ok, bon comment on va sommet sommet to ke na kaka boy maître dadi bakoene ye élève lo kaka boy na bosanaki ko pesa mbote na maître Lou ya Mabonda azala na kata Paris Lou ya Mabonda Lou ya mulai masaka morote na bosanaki pesa mbote fuka marato asaka ba ça dépend taille nao so tam tamula au salon ya debout so mukuso okoto na sama kolo mais na barumbu bato ba forma ngai na bosani te Maître Dimbouma na bosani te Vouze Tumba Batéan Zulu na bosani bango te donc il va vient na ngai donc il va mbote na bino yango wana o petit na bino azawa noko ska monzoma pa noko nanga noko ska monzoma pa mbote ya trop pour na lelo na clôturer mais émission Roya sommet émission Roya mais Daniel Babou émission Roya na otanga ba komba bato ba ceinture noire ti ba ta ba ceinture noire na otanga ba kombo na bango pe pona suki selo ka suka ka ya mukie na insister sur wana bena fona insister na souligner ngo bena insister bena wana sur 100% ya ba jidoko bazaka na France ka 2% ba ceinture noire ba otu batirel ba ceinture marron na souligner que non sur 100% ya ba jidoka congolais ou bazaka na poto awa ka 2% ba ceinture noire ba otu batikali ba sur 98% mon etikali mais sommet malgré to comme na suka mais na moni ko insister toujours na point wana il y a sur 100% 2% ba ya jidoka na Paris nde balata ba ceinture noire confirmé net balance on peut savoir ceux qui 10 baza 10 c'est bon so baza 5 c'est bon so baza bibalé obisi so ka bana on belé mais on tanga moi o ya vite fait na mutu mais avant na tanga bato bata ba ceinture noire wana ba ceinture noire te baza ba usurpateur baza ba usurpateur donc il faut kanga bango na ba compétition na le funda bango ba kanga bango ba usurpateur wa ceinture noire te là ta ceinture marron là tu mettre Kamango ceinture noire indiscutable mettre Lebo ceinture noire indiscutable Maître Kalonji, ceinture noire indiscutable. Maître Nani Soussou. C'est pour ça que Kombo Bado Bakisaga. Tu vois la gamme météo. Poison Golbati. Voilà, Nani va mettre Pachito Licolote. Mettre poison. Na yebite à la ceinture noire. Bon, na yebi. Que na yebite na azamu kolo beza moi muke. Drapeau blanc, noir. Bon. Ngana tanga nanu ngana réseau ya. Donc bon, je suis là-bas, c'est la commande, on a su qu'il a mis ça tout. Et bon, cocktail. Mettez cocktail. Mettez cocktail à ceinture blé. Oh, à la blé. Ah, on a quitté blé. On va mettre net. Oh. On a quitté blé. Donc, quand on est à la ligne à Paris, on a un de blé. Mais là, tu es sur le mot ah, bah ceinture et contact, ma cache à mon déjà ceinture té. Ceinture, ça récompense au meli bah aux mata grade. Elle va me général, mais en a fonction, mais sur le capitaine, moi, en a fonction. Donc, à mon congénaio. Il y a la Guinée qu'on a président Moussa Dadis Camara capitaine mais numéro 2 est général. Et bon dragon rouge. Dragon rouge à ceinture noire. Mon deux là, à ceinture noire. Confirmé dans ta Mikili.
tout va bambouiller biso na para ba noir te ba ceinture marron donc ba inférieur donc bati ko la ta ba ceinture marron wana na tangi loka misa tu wana o peneza confirmé hein reconnu donc ba wana misa tu wana na tangi nanu o ba wana mutu donc oh monsieur bazana ba ceinture noire ba ceinture marron ba ceinture bleu ba ceinture jaune ba monsieur zo ba ceinture clôturer mes missions donc bon continuer toujours hein bon excuser ngande na carte invité parce que c'est le temps après l'heure ce n'est plus l'heure donc bon continuer toujours ko s'abonner na Flair Monde HD et Dembewe Momorozala de suite le boyambi sommet des sommets o aligné à ça la droit des réponses mettre 200 sommet des sommets donc mettre 200 sommet des sommets donc quand elle si ça au banque sanga sous-souté aux arabes des ceintures bleues comprendre ma confirmation en direct qu'il y a Flair Monde HD comprendre Kenda Bongo donc vous s'abonner massivement et gratuitement sur Flair Monde HD collègue de fonds ezawana ou ils ont tourné dans la vidéo numéro dans un téléphone sur lingo ça la reproche sur lingo ça la remarque sur lingi au contacter biso pour la publicité il y a maison il y a soirée filmage, montage, mariage, il y a obsèque, anniversaire, baptême, tout ça disponible 24 heures sur 24 heures. Bon, hésitez, bon s'abonner vraiment. Là, on a c'était bon s'abonner vraiment. Donc, on aide Moussa na biso au kabela son bon côté. Mais chaque jour, abonnez au quota. Minimum de vie, commentaires, partage et ça la biso bien que toi avancer dans Moussa la dédicace c'est rien. Et bon dédicacer il faut autant la émission aux commentaires aux commenter il y a des dédicaces prochainement et aux alatés. Donc tout le monde pour l'emballassement. Bisous à toi Cortel Mississa. Tout le monde